Adolphe Muzitu, premier ministre et gouvernement et la République démocratique du Congo, na gouvernement na ye, Bauti Kotiabi à Giza na Cizo. Ezali à l'occasion, il y a annulation l'élo par 19 pays industrialisés. Oyo Babengi, Club de Paris et le Brésil, Bauti ko décidé ko annuler Nyongo Nyonso. Oyo, République démocratique du Congo, Azalaki Nango envers Bango, environ 7,35 milliards de dollars. Selon communiqué Oyo et Bimilio à Paris, le club de Paris na Brésil, Bakutanaki na ba représentant, il y a Adolphe Muzitu mercredi, pe ba ebisi bango que ba annuler Nyongo Oyo na cadre ya ko renforcer initiative PPT Oyo Adolphe Muzitu déjà assis à Kokisaki yango depuis le mois de juin. Il y a solo République démocratique du Congo Oyo ezako fêter Mboula Oyo 50 ans d'indépendance et outi ko atteindre depuis le mois de juillet. Pour d'achèvement, il y a une initiative PPD. Ainsi, Mboka Nabiso Ekomaki 30e pour na kosala yango. Nyon surtout, ezali le kumu pelongonya na gouvernement, il y a Adolphe Muzitu sous l'impulsion du président de la République, Joseph Kabila Kabange, yango na résultat est commis. Kolongola balongoli nyongo oyo est soulagé Mboka Nabiso makasi pour permettre babanda vraiment kokipe makambo oyo etali Mboka. Développement de la population peut bien être Yabana, Pebasi, Namibali, ya Mboka Congo. Il faut qu'on bâtisse que Adolphe Muzitu, na gouvernement de la République, Baoutaki ko faire annuler les sous. Il y a quelque temps, 224 millions ya Nyongo. Oyo à travers Espagne, Bandero ya Club de Paris, Baoutaki ko annuler déjà na mars Yambala Oyo. Siko Nzela e fungwami pona Adolphe Muzitu na gouvernement. Si Maya Joseph Kabila va penser à la priorité ya Mboka na biso masolo ya ba salaire masolo ya ba hôpital masolo ya ba classe yango ndetikali sikoyo pona kotombola misala ekende liboso en tout cas pona sikoyo pona Adolphe Muzitu na gouvernement république match ezali chitunga Tozali awa na ville province ya Kinshasa côté ya fin fond esika population bazake belé 5 chantiers kotikuna awa tozali na avenue Ngirigiri tina avenue Mafuta na commune ya Bumbu misala ya 5 chantiers ezali ko salema avec un partenaire idéologie bandeko 2 ans passés soki oleki kotoyo zéro salité poto mabulu zele ezalaki impraticable bamituka taba moto moyen koleka ezalaki te kasi tala 5 chantiers ndenge koteli bango kotoyo avec un partenaire idéologie misala et salami bandeko baboyi kokanga monoko balobi vérité na micro lingala facile. Je remercie le chef de l'État vraiment nenga telebiso prince na Bumbu po jamais vu na Bumbu prince aboye le kana biso ka toyeba kango commune ya Mulili commune ya Mape bato bazoko kimango mais maintenant en tout cas dans un second nazoko kutu ko lobate po esengwele kilinga nenga ko sakana te bana botama na mona nga prince na Bumbu te mbali boso ya ko sezati mpona biso ba complexe ba ko sakana biso so ni do moina misu do moni le jeune président Joseph Kabila Kabange a raisonné bana Bumbu ateli biso makadam oyo etikala éternel bana na biso bakokuta yango badescendant na biso tu bakokuta makadam oyo yango donc tosepeli ya trop moni bato mingi bateki mapango awa na Bumbu mpona te nzela ezalaka te eloko eza kosepelisa biso parce que tokoya kokita na avenue de Ngiringiri toto bayaka kubeta makolo transport za kosala biso passe mingi alors lokola basade biso nzela oyo en tout cas tosepele mingi biso bana Bumbu. Merci ya merci nzamba pambola bakisa oyo ezangi pona ye po Bumbu oyo ebele na bakonzi bakotaka awa babongisa di Bumbu oyo te bongo leo tozi mwana muka bongisi biso boto boya ye Kinshasa ezali kobongwa na malembe oyo azali komona te esengeli ya beta tour kotoyo pe atuna bandeko la Bumbu ndenge nini babongiseli bango nzela soki basepeli to basepeli te mais jusque là na Kinshasa effort ezali kosalema pe misala
population ezali komona na miso match ya très bien terrible bino moko moya botala soko journaliste akosi bino moko moya botala soko journaliste akosi bino moko moya botala soko journaliste akosi. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Vraiment eloko uti koloba ngai naza kozela peza mokolo yango maboko polele papa Roger. Nazali kozela naza kotala penza ndenge nini ba mosusu bakozwa ba mbata ya dikosi. Et surtout moto oyo asalaki bozoba ya kokoma kuna na YouTube po ete bameka kosala biso ezalazala. Ye penza ifo azwa mbata ya mbebo. Nalingi penza batatula ye penza mbata ya mbebo ko makile ezosopana alingi asala neti afungola aloba batutulie yango lisusu mbala oyo deux fois te. Bino soki bokanisi ete radio Zoomel 1000 ezali radio ya liseki sikoyo nde mokili ekoyeba sikoyo Zoomel 1000 ezali radio oyo basakanaka na yango pamba te. Tango mosusu esika moto yango azali kosepela azali koloba ete na sasi bango azali koseka mendeko zela mbata na yo ya dikosi kala te kala te okozwa mbata na yo ya dikosi pe ya mbebo penza ko ozwi yango makila ebimi pe ndenge toyebisi bino ba auditeur na biso nyonso ya radio Zoomel 1000 bozala kaka liso ya kofungwa maboko tala eloko nini oyo ekoleka mikolo oyo bamesusu bakopakata mbangu bakotika musala ya kikombata pe mikro oyo bapesaka bango mpona koloba ete tokende kobunda bamosusu bakosundola yango mais lokola bazalaka toujours kidiba bakoyeba te esika nini frappe ekobimela bandeko babolingo na bazi ete oyo touti koloba ezali clair et net mpona kotalisa ete bato oyo bile na bango auprès ya bapeple congolais ezalaki nde lokuta eloko baye kopesa bénéfice oyo bapesi na peuple congolais ezalaki nde lokuta na lokuta bomoni bino moko 25 000 tonnes ya baarme makambo ebele kutu na kozongela te bino moko bomoni yango na bilili mais pe ya Joseph Kabila tango bango baza kokosa kaka bapeple Joseph Kabila aza kotonga mboka bomoni différence elobela bino mingi bandeko babolingo ba auditeur ya radio Zoomel 1000 bobanga eloko moko te kaka ndenge toyebisaki bino moto akosilisa moto ya radio Zoomel 1000 azali te parce que biso ndenge tozali wana lupemba please lupemba please toyebisaki bino kombo ya moto moko ekobangisa radio Zoomel 1000 te po ete bisika oyo biso tokotaka tango mosusu bato na bango bazali kokanisa ete moto boye tango mosusu pe bakotaka te mais tozali koyebisa bino radio Zoomel 1000 deux fois te bomoni bino moko ndenge touti kotalisa différence ya bilan na bango kobanda 2002 ti 2010 bilan na bango lokuta na lokuta masonge na masonge chijengu na chijengu mais epai ya Joseph Kabila misala eza komonana les rais a confirmé yango pe bazali na bargument te eloko esali bango soni nde yango wana bazali kolela kaka mboka na biso mboka na bango babanda ekoloba ete balingi peuple kolela kaka no baviole femme bafemme na este toboyi te biso nyonso ezali kosala biso pasi mais botuna bango baopozango bazalaka ebele ya na poto mokoni basi basala basangisa mwa mbongo toyoki ete basombi bakisi batindi yango na este ata na ONG bongo mpo ekende kosunga bamama wana bango nde bazali koluka baintere na bango bakomi nde koutilize bamort mpona kolakisaka nde na bapeuple congolais ntango Joseph Kabila aza kotonga bango baza koyebisaka bato bamakambo kaka ya bibembe 6 millions de morts kuna pe camion moko ebalukaki bato bakufi bamakambo kaka ezanga tina olie ya kolakisa bapeuple congolais eloko nini ya malonga oyo bakoki kosala mpo ete mboka ekende liboso no depuis tobandaki depuis 2002 ti lelo 2010 6 millions de morts
babomi bato na Congo baza koviole bamama kutu na Congo kote kuna ya nini ya ma njili babomaki bato batikali kaka na bahistoire wana ntango bango moko balingi bameka magie mpo ete bakende kuna na Congo na opération Hirondelle bomoni ndenge etournele bango nzambe abimisi bango polele mpe baye kofieta général munene na minute oyo aza kolia mayebo na ye na baprison ya Congo Brazzaville oyo baesperaki ke bakotika ye bokomona sikoyo ndenge histoire yango ekokende vérité ekotikala kaka vérité sikoyo bakoyeba ete na biso radio Zoumel 1000 na bino baopposant congolais banani bazali koyebisa bapeuple vérité mpo ete vérité bakangaka yango te bakanisaki ete soki basali bamanevre mpo ete baetufe radio Zoumel 1000 na nzela ya YouTube nde bakolonga me vérité ekotikala kaka vérité bomoni bamakambo nyonso bozali kosala kaka bozoba bango bakanisaki ete soki baetufe radio Zoumel 1000 basali n'importe quoi mongongo ya Zoumel 1000 ekokita or ke bayebi teke bapesi biso lisusu lupemba plus bomoni ndenge baauditeur na biso badasuki bomoni ndenge bakomeli biso bomoni ndenge kutu baauditeur yango bazali koloba ete baémission baza kosenga na biso tosala baémission elandana bomoni bopesi biso nde lupemba sanke bomiyeba kokemwa vérité ekotikala kaka vérité bandeko babolingo mpo ete vérité babombaka yango te mpo ete babimisa yango na esika ya lokuta mpo ete vérité oyo bato bazali koyoka yango nde eyaka kokangola lokola bango bayaki na lokuta mikolo ebele yango ete ntango Zoumel 1000 aye na vérité bomoni ndenge bato nyonso tu bakomi kolanda radio Zoumel 1000 bato ebele bakomi kolanda radio Zoumel 1000 tala kaka mwa mikolo oyo totomboli mongongo te tala ndenge bato bakomi ebele tala na bamosusu bazali kobenga mpo na kolakisa ete vérité soki ozali kotambola na vérité na ebandeli bato bakoyina yo me na suka na yango bakondima yo mpo ete ozali na vérité oyo tozalaki na yango na bandeko babolingo mpo ozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino baémission na biso na oyo tobombeli bino na oyo etali radio na biso Zoumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zoumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci